Bonjour Saline, bandeko so balandaka Eco RDC, hein, émission na bino bongo ya Paradis des Stars. Paradis des Stars. Donc émission où eza présentatrice donc eza bongo Fanny Kataleya na lo bango toujours naza nga humble servante na kati ya Eco RDC na pesi mbamo boss nga Jean Thibault Chibwabwa ya ba Chibwabwa Jean Thibault umela na yonde makambo en tout cas na pesi Jean Thibault Chibwabwa ba mbote belé donc mko lelo naza awa na kati ya 1 2 3 place au wapi hein que son nom repose en paix papa na biso Luambo Makiadi place au Wapatongaki et l'Oronem Laipé Munene, place au Eza, orchestre ya président Nabiso Ferrego là à répéter. Eza bongo awa, m'kona lelo Eza bongo Eco RDC, Fanny Kataleya, na meme bino invité moko. Donc bon message na bino ko zo invité Fanny pour tout pas zo invité et puis ça zouate et puis ça candidaté somote. Ritz, na ben vraiment en tout cas invité na m'kona lelo Eza Ritz, na ben penza Ritz en tout cas, nous avons entouré vraiment na kati ya batala. Nous invité ceux qui vivre. Bonjour Rit. Ah bonjour, bonjour na batutu balanda biso, bonjour na yo. Bonjour na batunyo so partout dans le monde, bonjour na bango. D'accord. Bonjour papa nanga. Bonjour, 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 bonjour. Ilunga wetu. Bonjour, bonjour, bonjour na batutu balanda biso na minute donc kitoko vraiment. D'accord. Bon, question na ngeza juste mke na bandino na Ilunga. Ilunga bando komi na epa ya Ferrego là, ils ont combien d'années? Nazala ya mwata donc na misia kala ya mouvement. Carrière na yo carrière artistique na obandeli on kamba moko awa ou bien zaki na ba parcours musu ba place au lekaki. Te ngafuma naza mona mbujima yi. Donc na mbujima na bando bete na ba orchestre mususu mais on a kini awa. Na yamba la moka et pas le padre ti na le bongane siko et ça la marandenge nini pona okomamba moko pas le padre zaki na cadre ya mutunda benga ki oto moko futaka billet na oyeti okoti te et ça déjà si oyebisi ndela so omuni ba province wana ila ba province capitale la musique capitale makambuto ya Kinshasa mtuto ala na talent olinga évoluer akende wa musika Esengara capitale ne confirmé. Yango titoya malamoko tokote pas le padre Tobina bagi digital baebi na bini na yeko chamo focal moko boya ya nzembo este bena mutumbo eto legela RDC naga jaga pasuchi mushiji tiji jaga pasuchi mukwata weyo naso wadama koba nyumba hivi hailusa umela après ça si le lobo yoko sikoyo mutoashi featuring entre Ilunga na patron na le padre donc kindoki zona retinzele expliquer na makamu susto. D'accord, en tout cas mon boss hein maman Jackie qui là-bas moi ça mwindo leki mon saka na elenge hein Jackie donc maman Jackie Umela adolo kabanish et kabanish hein pourquoi pas na yemoko sele masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan Rit tu es non côté non Rit tout na moi mke question o so répondant non na ba question na ba répondre na ba site belé mais site ya Eco RDC le ko ezamba liboso yamba yo doto yambio na honneur nyoso na sengo nyoso Rit obandela parcours no wapi. Ouais na loba déjà mais le roi eza site na mba liboso nga na banda pena na groupe ya mère na nga ya folklorique na banana ko kata pena loketo so elinga bina bambonda ba mama yanzele sangela ka bolo yanzele sangela ka ete mema ena eteko raka eteko ti na bana bena wana na bana bena wana ti pe tellement on a les padres trop ayo ya concert ne mona foire nde sala ke na mata tala lelo litinzeli Rit abandeli boso na kobina Rit lelo akomi pe atala yango wana ba ilus ba yambanga pe sala pe bien lelo pe sous chef d'orchestre na nenga makambu na nenga G donc oh Rit on chef d'orchestre na kamu nde yo yebite batutu ba yebi yango na kamwe chef oh
mon boss suspendre ilunga dali na suspension aye kala mingi te mais chéri non suspendre oh mais eza musala donc c'est sengi bongo oh mais on dit matin mais vous êtes le quoi bat musu bazaza chef d'orchestre mais faut mona yende partout faut mutu toye ba ke yende c'est simple toujours awa biso to na système le padre yemo leader na biso aloba nante le padre aloba te hein soka lobilelo c'est que les cambo ezali dans le padre aloba te simple toujours balia na moto bazika lolemo ritinze azani chef o ayebi ndinga mouvement na biso batutu bayebi ritinze le chef d'orchestre mais ça te que faut banda lobela ngo comme le roi so pe ozoswana na moto non simple ka toujours bon tout na moi mkie rit yona bato belé non balobake yolanda ka Bill Clinton bakrino ndongo ebwake no ezali no ndengo zalela ka olinga ka toujours kolanda Bill Clinton te ngana na voix na ngai ba vie ba Bill bazana banzela na bango babwaka bakureno mani kureno mani unetemeta itsaidi didikinwana itsaidi igigi fuma vetrai ngabora bongo te bafina biso basele o babora yelele ngongi bafina biso selo babora bongo bafina biso batuka luji ya yesu na bongo na biso kipelekese bana banenge na bongo babora ba brigade babora na banemerite nzela bana banenge na bwagela za na banenge na ngana la na mutu te rite nzela za première dame de l'animation na yana banzela na ngam na tia pe na makambo animation talaka ba papa ba bande ko sona ko bunda ke politesse na makambo animation rite nzela ya ono senti pe na animation ko na moi respect mo yomo obanga kite penza komona ke bana mibali bazawana bakaso bazana bato belé bazana mais yo o préféré noka yo moko mwana mwasi na kata bana mibali ba obwaka obanga ete eza idéologie ki na biso ozomona batala ezebele eloko ezoboma biso mwa condition ya mboka solo pe na mboka comme stable bo senti pe na ke batalent ezebele na bangaki na ngate pona yakiki na mona deki na komi pembeni na mutu oyo bat babanga ye na champ abangisaka batu na champ apa vient na biso jibe mpiana mais o batikali abangisaka batu na champ siko akimisi batu bazaki ba rapper ba yo batama na sima umba mais lelo identité monani wana banani ba check ba yeah ba UPR siko rit tango oloba bongo ba UPR yana bala msu babina na ba rapaka na bango ndeti ba DJ Abdul tango oloba bongo tanga kombo te toko kanisa biso eza ba DJ Abdul ndeti banani ba rapaka kasi ba UPR bazongeli bana na ba pakola efwengi wana bazongeli bango to bina pakola efwenge bazongeli ba makambo wana donc ba yo batama na sima rumba mais le padre a identifié bango babimisi ba couleur na bango o ba préférera babimisi yango rumba eza ba fanti te oyemba pena pemena na le padre senti pena ke misise bima te oyemba oseka leader bongo azaka te oyemba oseka ba leader musu pa yemba fo banda ko kenda ka micro akenda na ngo bazonga na ngo boyaka na ngo boy donc mais belé pe baloba na monde ndo komano na monde bantala ko paraîtrait que komano pe Zimba neni okomano lesbienne parce que tango za na monde makambaka so basalaka babi opo komano zimba ritinzele mwasi kitoko boy mipende tonda partout gu elengi kitoko pe gu enzoto ezoluka mbongo balula rita oluka neka mbongo merci ritinzele moi so aza le seul fille oyo na kati orchestre tozaka na za esprit donc eza musala na moni musala eza musala ya bana mibali mais eza don nzamba pesa ye asangani na biso il faut apporter pe esprit ya bana mibali oyo babulela riti nzela aza lesbienne c'est moi bifalo ya Madonna miorengenki omuna oloba ke eza bulo na ye azana jona ye oya kipaka ye makambutu pale nini po aza mwasi azana occupation na ye donc balongola pena esprit wana nanu ya kizimba ko ngakuna loba kizimbabwe balongola ngona do balongola ngo pela do babonga na mupanzi disque na biso ezobeta ya nazongi nanu en tout cas bon mona bino moko na nga mwindo
côté au pembe na mulai mais côté au mukuse mezo leka papa nanga babi yo mingi mingo bangaka banda bersi mwana zonga mo souffle no ekita mukie par rapport à ndengo zala ki babi obangaka te na banga na ndeni po bersi na frère na biso bersi nga to banda na yena no siko kulte na obanga na nini a collègue na nga azar mo ya famille bota donc bersi to animateur nga na bini lelo pe les padres grâce à les padres lelo na yembi Bercy donc ça n'est rien na Bercy az animateur wa côté ba Rich Nzele nga côté na ngai danse lelo pe na yembi vous comprendre ale waka fuka dinanga wewe ya sheta wolo binini dinanga dikadi kengesha Florence yi ici c'est tola waka fuka dinanga wewe ya gola wolo binini mikono na yango boy ole na chuba ya sheta wolo na ya gola wolo binini na kitu mikono na zaboy ya sheta lobi domikolo yo balobaka tel père tel fils biso nayebi ke za commenté te batutu oyo basavourer qu'est-ce que j'avais dit obi qu'est-ce que j'avais dit presse alobaki déjà presse alaka prophète batuni ba comprendre raté les pas dans un prophète batu ba ndimaka te neti fe nanga Jomi Ndongala wa metiola aloba faire alobaki qu'est-ce que j'avais dit do ayeba ke batu bako bunga rumba ba okima pour charger rumba na boko ya papa na biso les padres okomona kaka mikolo mibala babiloko na bango wana bu ekita mais rumba ekotika leko eoloba omoni ti bakimi qu'est-ce que faire avait dit qui loba par rapport ya ndenge rythme na bango pe ya nzembo et comme na ba rythme mo ya matanga donc nyonso na tozonga na qu'est-ce que j'avais dit oh qu'est-ce que les padres avaient dit il avait dit des faux musiciens vont fuir la rumba. Ouais. Des faux musiciens fuiront la rumba. On les voit maintenant. On les voit, il y a d'autres personnes que je ne peux pas citer les noms ici qui fuient la rumba. Mais le padre a démontré de quoi il est capable. Il a fait plusieurs chansons la rumba, des rumba. En fait, on a introduit seulement quelque chose là, des Chiluba. Et de mon chef Rich Nzele Kimongo bozawana kafu donc c'est Rich pensait les moi extraire Kimongo si ezali bokoyo kango sikoyo ndeza wana ngana bafuteka ka pona ke répéter na ke kanga ba chant yo bigaje na profiter na pesa vena nga ko stadium ya Metiola na musika na pesi mbote na Gloire Nsai DJ Shombo na Afrique du Sud de Guichet Louvoum à Rotterdam et Nick Josué Kakoudi mon vieux que je salue en passant donc on a la répétition na zongi na tika chef asola makambo d'accord pese ya biso numéro de téléphone non comme ça ba nyonso ba linga ba contacter bon ba to ba ko linga ba contacter nga ba benga ngana plus 243 81 86 22 748 081 86 22 748 na Bosani TV na ngai la paix bienvenue maganga Christian Mava ya ser na biso Léance ya dada Bastou ya Cheta ya Lucie oyo merci beaucoup merci beaucoup en tout cas tozo continuer musa na biso tozo ke toujours na musa na biso Christy V na kati ya États-Unis hein bambote bele fiston Malula l'immortel hein l'immortel papa nangai sala moi vocal na yo moi eloko na omoko donc ah bon je m'excuse vraiment ye benza côté pas bino pas na bino eza omona mutu azo bina na ko bina no moi nzoka azo yemba to yeba kapete c'est là là expliquer eloko moko pour comprendre moto télémisi awa il s'appelle Bifalo Yamado voilà omone mission na yo nde na osola boy bat ba otala ngo ba ke wana eza yama eza te ke mutu azotala émission azotuna oh nani oh te je suis reconnu na beta ba salle o eza reconnu na ba France na beta ba Zénith na beta ba par-ci par là na
beta Élysée Montmartre. Donc tout ça ba oyo tout ça ba ancien na kati orchestre. Mais ça la ils la rebelle au bifalo ya mado danser na bino bolinga mingi. Masazwa oyo za ba catalogue asika. Mama naza danser mais na taka te ngai naza muta makambo yonde makambo naza le seul danser oyo po kala ba yeba ba danser ba kalwa ba fazer ba salite bilo mo ndengo wana mais lelo bifalo aye na makambo nga naza na makambo nga so na otambula ba yeba ke oyo aza danser benani makambo ba yebi ke Yamado yo le chanteur mais je suis pas chanteur en plus na l'équipe ba monsieur belé o ba yimba na orchestre o ezo beta ba yebi bango te ata otenga na maluku moko ba koyeba bango te en tout cas na lobelaka mingi disque na biso qu'est-ce que j'avais dit pour consommer yango na yebi ke bolo ba trop mais boyo ka disque chez ta degré yembi tous les chansons za na kati za ya kindoki eza ba chanson te ko ya kipuata kiuno amuchengi mio te ya makamwana te biso bongo te biso tozali ba congolais RDC rumba odemba ve franco asala makambo eso yoka ya sala featuring yebisanga na balu en tout cas c'est équation vraiment te yebisanga ve franco o asali makambo atiki rumba odemba atiki nzela asala featuring chez ta na capacité gaz na ye déjà o azanango bazo compter na bato oyo baza élevé na sali featuring te en plus featuring acheta eratate atika bilembo bo consommer disque na biso ngolo eza dance mo obi na jour na l'autre fois na mona kiso ki elengi acheta ogola ota sala nini toke elenga mizika ya gola posa ko bina kaka bina kaka Yamado elenga loketo Yamado posa na kota kaka musala biso ba fatigué biso pena toi pena boulot na oloba kaka ke ba oyo tout ba kopienga eza nango bien ba kopienga eza bien ba photocopie pe ezalaka nango oko kopienga mais okoma te nga naza école nga naza complexe scolaire madaila oyebi yango voilà naza école na formaka ozo comprendre na formaka naza le seul danseur oyo na makambo na succès koleka ba chanteur oyo babetaka na orchestre na ba ketch na bango balataka ya ba mbika bakwanga nga na ngola taka Yamado bwakela biso quelques personnes opesi numéro de téléphone en tout cas nde naza bo numéro de téléphone na opesa lelo malgré balingaka te mais na opesa kaka numéro de téléphone nango ezali 089 863 44 68 089 863 44 68 wana eza numéro na ngai appel normal okozwanga WhatsApp pe yango wana bambote na nga na obanda opesa na pesi mbote na nga na Linda Kenzo na Paris na pesi mbote na nga na Laetitia Diantete Mengi Tisiani Katimini na Suisse na pesi mbote na ngai na petit na ngai Nixon na Allemagne na pesi mbote na nga na vie na nga Landry na Allemagne na pesi mbote na ngai na bato na ngai nyonso ya Angola o balinga ngai o basutena ngai donc natangi kutu bakombote po boza tellement ebele bo consommer qu'est-ce que j'avais dit album na bino ya sika ya mwana o izo kanga album tout bayembi na bango mais abosani ko yembele kolo na ye Dorcas Chongo ya ba Dorcas maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo Constantine Kabanish Maurice Kabanish tozongeli Rit nde makambo Rit depuis au banda na kati ya mouvement au sala déplacement combien de fois na lemba avion no keso na lemba avion no keso na voyager trop et ça la condé nini ke non Afrique na kemikili donc na voyager trop bato bayebi ke Rit nzele a voyager trop na bana ko voyager banda ba série ya ba kunzardo baali banda ba série ba kunzardo ti lelo siko na to voyager kaka orchestre za na player orchestre za na makambu leader ayebi koyemba grave leader aza na player aza le seul congolais oyo alongola ba nigérien na place talaka jugement pene elongoli ba nigérien na place
Liliane maman nanga Liliane Kakoma na kati ya Paris. To continuer to comme que na shit ya émission na biso en tout cas to ana rit ba nyonso boluka rit o ba nyonso bolo zakala bezo ba question na bino pona rit eza aza juste na répétition to yibi moi temps hein quand même aza chef d'orchestre to baby c'est le temps na été mais rit question oyo et ça la on ndenge nini baninga lelo peut-être et arriva peut déjà que baninga msu ba voyager yo potikal oui plusieurs fois. Il arrivera pas que Blaise na Bercy bakei ngana tikali ya mama musala bakenga pe na tikali arrivera pas que Blaise ngana kei Blaise tikali ngana kei Bercy tikali ya mama musala ezaka ndenge yemo le padre aosala makambo na ye quoi eza musala so tikali faut zara na esprit ya travailler ya bosser et arrivera nango que Blaise akei nga pe na tikali ngana kei Blaise tikali ngana kei Bercy tikali aiza bongo kabola lipa ezaka te yo te gouvernement ritinzele kabola lipa atokota ko kese lo biso le padre bi ritinzele mbongo yango atokota ko kese lo bina opesa gouvernement kabola lipa surtout na ba gouvernement te ke ba konzo badalaka atana ki pauvreté banda ba botaye donc aye ayo uzaki pauvreté ba kola na ngopa na bango ayo mema yango na kese ya bato na société ya bato ke mutu musa ko za ke bosise concert 1 heure 2 heures au monde habitengane na chef bato ba reçoit eza ban tête so tant yo so talent tête so pesi ban tête bana bato les padre bige o asali test azwi mbongo te lobi so azwi problème moteke yo lala na ndako na bino mais lobi ya pas les padre parce que ritinze l'état du gouvernement nga na boya ki mwana gouvernement ritinze soki osali test lelo na 13h so les padre bi nazwi so to mbongo na 15h ozwa kabola lipa donc mutema mabete mutema polele na mutu twazo azali Lise wa mbombo ya balise boki moko ndenge ya lobi donc maman Lise hein kabola na gouvernement kabola lipa voilà rit tokende na suka to comment chiter vraiment na kati orchestre besoin au moins combien ba musiciens donc osali bilan il y a ba musiciens nyonso na ba danseuse ndé boza combien bon na tokosa ba 30 et quelques ba 30 ba 31 32 ba 30 belé boy esa société eza en plaire donc il presa ça la répéter que biso tozaka na système tege ozomona o équipe 1 a équipe 2 te amara moni zakata eza maramba foi so les padres sentir yo ki ozana foi ozana art ozana œuvre ebike yende so oyembi oyekiti oyekiti oya bon mélanger to mélanger bon d'accord it pesa numéro no ya téléphone mais avant pesa numéro na téléphone boakela biso na nino qu'est-ce que j'avais dit ebimaki ba cri oyo boaki na qu'est-ce que j'avais dit so que ça 5 sala biso sacrifice na Eco RDC na plaisir ya Lorette tu bobo moi na boss aza boss comme ça to yo kango na tikeli omi moi na boss aza boss na sele masamba ba bijou babi to la tate ole lango ya kingombele kochila kondoko ole lango ya kingombele kochila kondoko emi joliliko taka laki kasala kinkombe emi joliliko taka laki kasala kinkombe si j'étais ya papi de mbona Mr Cash ona sangi na papi boto jipe minda ya tikana lela kaka na kimongo yetumba nzoyo lele kumu mabele lisio akenda seboyeo mimia bamongo azonga kateo nalela na kimongo fedelo kwa kumwa si j'étais ya papi diambwana umela Mr Cash montre 1200 euros ezalate ya papi diambwana umela vela ngai babiondo za prêtre ta osomi le pango na Belgique même pas un mois moi na geli sumikili donc bazana baona bambongo basana baona bambongo mais yo oza likolo plio oza likolo ya papi diambwana na profiter na pesa numéro na ngai epa ya ve na ngai Alain Kembela na Lema papa na Ninel na pesi mbote na nga na Suza Kapaya na pesi mbote na nga na Jano Bamba na ozelaka ba caché wana ba griffe wana babi mikolo tolata ba griffe asika ba pedem penda Jano Bamba ba pedem motema ya Fallon wifi moi c'est mwindu
ba pedem pena non c'est la ngo Jano Bamba ba griffe wana to c'est la ngo kita to en pleine répétition tant que chef to suis moi close moi mukie to ya tout ça l'émission na ndenga je na ndenga makambu na pesi sumbote na sœur na ngai di Shakalambi motema ya Gifukendi na pesi mbote na maman présidente Yvette Lisiki ya dadangu bana Berado le prince des Amunda yo yebi Fiston Masila Gestapo Martin Masinda elamba fait non zelo ka okitakini ka no ebisenga ba collection toujours Martin Masinda émission na biso yango ya click ya mwasi ya mwindu ya kano ya makambutu à l'aise chef Ritinzele babi gouvernement Ritinzele kabola lipa tokota ko kese lobi so mbongo ebimi orozwa mutema mabena mututu aluka vina e en tout cas merci Rit tozano prochainement tozwana na rendez-vous parce que mon boss non ça na Rit télé réalité total ndenge batu bazolo ba sur Rit est-ce que Rit a se comportera ndenge wana na ndako Rit ala mukaka ndenge ni Rit ala la kana ndako to la libanda ozala moi parmi ba émission internet batumi bazora bisoka lem sous na ba rep bazora bisoka lem sous na ba soit bobengani place moko boye et ça la pena bien que oye pena na ndaku o monde pena Ritinzele nenga ala mukaka nenga azwa soin ndaku na e ndenge a se comportera na foyer na e donc ça la vraiment bien ça vraiment ngai ndeti ngala sepel na pardon oza bana. Ouais, j'ai une fille elle a 6 ans. Na tiré à quelle classe? Wana na ebisa, wana docteur na ngai. Donc yé pena na protéger yé azala pena donc yé azala pena na esprit moko boye pena ke donc azala na rolo bani. Azala pena unique na genre na yé. Donc ebisa ngarit, mama rit ngalo zana nga docteur. Donc musalo ya pone sala nga bien ya pone da musala wana. Siko tanga mona ko zo buaka zo sa ba crinyo sona atali clip na clip bobi atali na TV ba moni mama ni sala kende. Yé kutazala dimanche kutu dimanche Aïbsingabi Ritinzele j'avais vu papa faire rigola et je t'ai pas vu alors soit moni faire rigola président te va bi ke ngana na simana e et ça la nga de abi abi ke mama sala musala wana donc aïbe galia ka wana classe futa ma wana mais et lo et après c'est ange pa na ye azala raté ke bana o bazara aïbe ke mama na ye aza star aza na esprit mo ya ko maltraiter baninga non ye ozalo pese lo ko bomona meme bana ba ser bien na yango na pese d'accord Ritinzele eza idée na ngana bimiselo ya télé réalité s'il vous plaît donc idée za nga monde mtufuna banda idée na nga ya ko sala no émission na boy na nga Ritinzele nga mona zuna nga idée na nga site mo yo bimali bosse sala na télé melango wana to télé melango idée oyo bana ko sala émission na moni bena ke mutu azui idée ya kolanda pena mise na ndako alalaki alamuki eza yo oyo ya atelemela ngo asalaka neta profiter na idée na yo tobuka e d'accord natiki okeno musano en tout cas merci c'était très gentil en tout cas bomoni comment simplicité ndenge zalaka chef d'orchestre a une répétition na ye mais atiki motan apesi Eco RDC lokumu apesi Jean Thibaut Bois honneur apesi Fanny Katalea honneur ya koyambae en tout cas on est arrivé à la fin de notre mission on a fini notre mission pour aujourd'hui avec on était avec Rit tosi émission na biso ya Eco RDC mbalasima toko yambela bino Rit toko mona na ye toko solola na ye tozwa ndenge ni na vivana ndakune merci beaucoup tokutani mbalasima bye.